Bande ko botala ndenge ba musicien ya Fabregas après concert na bango lobby na Lyon tala ndenge ba musicien ba kimi. Ba musicien depuis des danseurs na ba kimaki bazaki na sécurité ba tia ba onda sécurité déjà ba kengela ba on hôtel muta bimati. Ba beti pe concert ba musicien que mutu na mutu akina relation na ye a bisi de abo beta na ndule ba beti concert lobby. Tala likamwe komeli Fabregas. Ba musicien après concert ba koti pe na ba chambre bien Fabregas pe akepe kolala ba maître ba tikali na porte ya hôtel. Mais comme ezaki na deuxième niveau o bota vidéo wana ba sauter fenêtre na deuxième niveau ba sauter musicien moko tu téléphone ekoi o bozo mona na ba ke lokota wana za téléphone na musicien moko téléphone na ekoi bango nyonso ba kimi okanza ba yokanaki eloko ekamisa watu na drummer na ye na drummer Akimi, chef d'orchestre, Akimi. Sikoyo mutatikali musicien moko, animateur moko, Shomi. Shomi, après concert, azaki fatigué. Pongi ne mutu sikoyo memaki, eta pongi memi ba ninga ba kimi na se ya pongi, ya tikali. Dona nenga miki le bimilo kwa kidiba, comment yozo faze o ebite après ndule fo bendana. Yozo mema mutamo na poto na décembre poto ba décorer na décembre mais azonga te papa mutamo ni poto bongo ne couleur poto na décembre esanga na hiver nande ba décorer mboka ya azonga kisasa ba musicien nyonso ba kimi bon na ebité Fabregas asala ndenge nini na Shomi est-ce que akoyokele mawa yo petikala ou bien akozongise kisasa tu éviter bah sauter fenêtre na deuxième niveau tout la ici ya zaza tout la ici ba mise ba tchepoa sauter ba deuxième état la moto et puis là c'est ciment et puis ba sauter mais moto lokole bu qualité tala moto atali matete boy tane ba mi komisa matete musicien atali matete boy atali poto atali likolo a boulé ma tête que bah ça la 4 mois sans courant mais depuis combien qu'il y a miss lotiri que ça va lotiri tala likolo mikolo ba angelo bazo kiki ce qu'on a tout ni bana ma tête quand on va le bana ma tête tout va sportif ndesa libongo bana ma tête solo baba sportif a outil la deuxième niveau bandeko deuxième niveau déjà qu'on a que ça va 20 mètres et quand ça va non bah 15 mètres mais oui. Non, bah 15, bah 20 mètres. Bah 20 mètres, 20 à 15 mètres. Moutou Aouti na 20 mètres. Et pourquoi il y a ciment? Akimi Akimi ma tête. Bon, il y a un bango. Moi, vidéo là. Na mon vidéo là. Na yebete, bah bien fait, il y a des drummers. Donc tant que beta ma correct. Donc ils ont rendu exercice dans la tonale. Petit langa drummer a se dembala moko. La landa tembala mo postenel. Ah bien. Donc tant que petit na beta drum, asande exercice à ma cuisse. Bandeko PDG Mayala s'il vous plaît lukela biso ka place Joe Petit là azo paka po bazaki bango to pakata ki ngwala mais lukela biso ya drummer po na mona na vitesse mais mo ka lekala na pongi siko bandeko ngai na tozo pesa bino information ya poto ba musicien ya Fabregas ba bendani mbango après ka concert ba bendani siko drummer nani animateur beltaki quit amelaki mingi amelaki na tongo ala mukaboye arrivé à Jésus batu basi bakenda ngo batu batula mwisi animateur ya Fabregas alala ki quiti baninga na bazaki concert ebike to kobenda na lelo donc to sali tout to kimisi Fabregas azongi maboko pamba akende lisusu na ba pasoro ba pese visa po andule ma musicien tout ayaki na bango majorité soki bayaki 12 boye bakati na moko BD bango tout la mwisi aza na yoki na mwasi moko pe abendani nani badanse simbale bakima déjà avant na yoki dit pas tozo fuye ba information ya momoni bato ba benga po ba pesa na te mutu ambunda ba uti ko lakisa ngai pa ya Petwa na ya oye mutu ambunda na lobi mutu ambunda na bo lakisa wana bozela kasi wana yeti akima akima déjà wana tambola akenda donc peuple zairo to so bisabino ke awa musique ezongite ekozonga kate dialogue ekozala kate ba combattant baza très fort eloko oyo ya sali wana ya bana matete preuve que baninga mususu lokola bandeko la biso basombaki ba billet
photo oyo Fabregas mpona ni avandi boye. Oh, na kiti ya mokonzi me Fabregas elongi nini oyo? Bana poto. Pourquoi Fabregas avandi boye? Ouais, Papa Robot, je pense qu'il est fatigué. Ça se voit. En bon, ok, bana poto, problème est Bana Congo, ndenge nini? Toboyi na biso mukamate, amukamate, amuplane. Oh, bokomi badani, ba Carmen Odia. Bon, na yoki te esala rien. Mais siko photo wana mosusu. Oya merveille ya mado. Ndenge nini yo, Amida France, ya Amida. Yo mutosa kuna toujours na village wana ya Suka tika bakimpese kuna na zamba olobi nini? Wapi uya merveille ya mado azana mputu nazoloba oyo asimbi TV kasi azana mputu wana eza poto te eza na kin ngana kanisa kiza mputu puna moni TV wana na kura ngabi non ezali poto te ezali Kinshasa. Bon alors bana poto botala merveille ya mado na photo wana asimbi TV bolobini. Oui tonto, quelle télévision? Oya kunki, ouais je vois, mais j'imagine que merveille ya mado elle se trouve dans un chantier. Wana eza chantier te, eza ndako, c'est merveille ya mado. Azobina, parce que basombi TV. Bobenga mpe ya konki te, eza TV. Wana sheba merveille ya mado. Eza chantier te, eza ndako, bisika bavanda. Oh esprit nini. Alors, bino kuna ndenge nini bana kini photo mosusu wana bozomona. Oh merveille ya mado atie loboko na moto azoseka. Papa Robot ezomonana ti merveille ya mado na kati ya mikili. Azolakisa biso ke bamanzaka oyo ya biso na kinawa batiaka tokosanaka. Ba ina oya bana ina batiaka biso. En tout cas ezalaka ina te tokosanaka. Yango merveille ya mado azolakisa biso batie ina lokola mino na ye. Ozomona de Papa Robot ezopesa couleur moko modèle moko nakanisa manzako batie yango basalango kaka na mino nzoko ambo bino pe bana kini bolekisaka bokomisaka boye. Papa Robot tala na te loboko na ye na elongi kokani merveille ya mado atelemi pembeni na Tour Eiffel te me biso na poto tozomona poto ozalaka nawa esekeli oyo tomona ya seka mbala ebele me oyo esekeli ya madame apoto kaka. Bon bana kini félicitations me oya maestro boboyi koloba maestro Fabregas na ngwende na ye vanda ovandi kitoko. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko ba musicien oyo bakimi Fabregas nazo solola na bino
na yebi na kati na bino moko alandaka nga soki olandi nga te bisika okimi bisika ozali sikoyo bazolanda nga to moto alandaka nga azali. Alors message oyo ezali mpo na bino bamusicien oyo bokimi oyo botiki Fabregas na ngwende na ye botiki ye na ngwende na ye me bozomona elongi oyo aza nango na ngwende na ye ata bavandisi makaku en tout cas akozala na elongi wana te. Bien sûr bazalaka deja na elongi wana oyo likambo nalobi no bandeko nalobi modele akeni piana te bokeba nalobi mpenza onga naloba mpo awa nazolobela nde ba musicien surtout likambo nazoloba na bango eza très important mpo na bango mpe mpo na bamusicien mosusu oyo na par hasard bakokomema ye akimi. Alors bolandanga bamusicien bobanda osala boye bino kutu bokosala boye mpo ndenge bokimi boye bokosala boye mpo soki balobi na bino bozonga bokozonga te bozonga na Kongo bokende miziki bokokende mpe kaka te boza na posa botikala na poto yango bokimi. Bamusicien bachanteur na badanseuse donc moto tu azalaki na groupe ya Fabregas bowuti Kongo boye poto okimi yokanga eloko ya liboso bokosala bodedomage Fabregas ata na niongo bokodedomage ata après 6 mois ata après une année bodedomage ye ekozala une sorte ya kolongola poids oyo botie na Fabregas. Botala bien biso nyonso tozoloba na biso kokima na poto ebanda kala problème eza te mais kokima na tango ya ba Lwambo Makiadi ezala différent kokima na tango bazaiko langa ezala bazaiko wawa ezala différent n'époque wana eloko babengi mbata oyo tozobenga visa ezala pasi ndenge ezala ote ata na ambassade oyebiki bakokomplike yo ozala nokutu na China okoma na ambassade te na njeli na quartier nyonso okozwa mpe ya kitoko okoleka no pepele soki kaka okoti na avion makambo esili na poto en tout cas mpo bazongisa na aéroport eza likambo okokota ndenge olingi na bango moko balwambo na bango moko bamusicien bazwa bambata ebele oyo nazokosa bino te toujours na njeli nazala mwana moke me nazala témoin ya makambo ebele initi na expliqué. Alors bazwa bambata même na bamikonzi mosusu bomonaka aza mokonzi me mwasi na ye to bandeko na ye bazwa bambata toujours ya njeli ata bango bayebi na bango te bayebi ke mobali nanga aza général mobali nanga aza ministre mobali nanga aza bourgmestre me fo bayebaka bandeko na bango mobali na bango akendene na ambassade te azwela bango na njele ntango wana soko kimi ezali différent ntina na mokolo lelo d'avance boyoka ebanda kosala bamakelele te ni na bavariété samedi soir ni na bavariété ou bien n'importe quelle émission ni na bamaboke basalelango théâtre te mpo bolandaka bien ezala différent eza ndenge moko na ya mokolo lelo te yango wana fo bodedomage Fabregas ekozala bien ntango osali une année na poto to 6 mois olobi otindi nanu 2000
olobi etikali 3000 ou bien opesi yango na maboko ou bien obengi ye okepesa yango na mwasi ne olobi mama etikali 3000 biso nakopesa yo 5000 mpona na dédommage pasi oyo nasali ye nakoka kosilisa pasi oyo te nakoka kozwa solution te me soki nasali yango opesi motif na yo oyo osaleli yango ata ekosala bango pasi me 5000 wana ata Fabregas azalaka na ba 5000 na ye me geste oyo osali bakokomprendre yo mpo sikoyo ndenge bokimi Fabregas akokomprendre bino te ata biso bato poto tozokomprendre bino me Fabregas akokomprendre bino te mpe aza na raison pourquoi akokomprendre bino te avant boya awa asolola na bino avant aprepare bino boya na poto aloba na bino bokata banzambe bokata banzambe te na yebi eloko bolobaki te me nayebi ke bogera boloba kokata nzambe elakisi bageste wana bosalaka boye nazoloba nkolo te nazoloba bageste wana bosalaka alors bogera boloba makambo ndenge na ndenge bosala nyonso mpo Fabregas azwa bino na oserie bamisusu bosimbisa biloko nayebi bamisusu boloba soki nazongi te oyo ekende boye nayebi donc yango wana Fabregas moyen azala pour bino a comprendre bino pour bino déjà aza te mais po comprendre bino ata moke ata 1 centimètre akocomprendre bino te ata bomoni Fabregas aleki na émission moko alobi kote mosu acomprendre bino wana ezali mpo abongisa émission na baquestion bazotuna ye yango bandeko bosala ndenge wana awa na poto na kala ezala boye nayebi te soki ti lelo esalamaka mwasi aye na mobali abengisaki ye to baye nzela moko na mobali ezala mobali aza kobeta ye ezala mobali akobeta na ye te aza kotete ye bien me soki bakabwani mobali mosu azwi ye mobali wana toujours abanda kozongisa mbongo atike ezalaki na prix nango babanda kopesa ya mbongo atike eza na mibali ebele bomonaka na poto awa basi oyo baza na bango na ndako apart kobala abala ye azongisa susu mbongo atike na mobali oyo amema ye mpo bokomprendre mwa moke bazongisa bambongo eza na valeur koleka oyo mobali amemelaki mwasi na poto sikoyo mibali mosusu balinga na bango kozwa te misusu bazwa à travers bato mosusu misusu mpe balinga kozwa te me suka nango mbongo yango eya kaka bato mosusu balia me bato wana bapesa base libera charge te me basala likambo moko oyo ata mokili emona bango basali geste moko oyo esengelaki basala te me basali yango mpona basukola mwa moke mokili na image ya makambo eleki bien sûr bazalaki na bango na ntina ya kosala yango te nakosa bino te basi oyo bakende na mibali mosusu bazongisela bango batike en tout cas na ba ex na bango wana ata baza binemi me baza kokutana mpe na bamatanga ata bapesani mbote te me jeton eza kozala mpenza te matumboli ebanda kozala mpe te concurrence ebanda kozala mpe te donc nga moko na vivra bato ya bongo namona bato mosusu kutu bazongisi mbongo ya motu
azwi mwasi ya moto nanu kuta bali ete baza kaka bakopine mazongisa mbongo mwasi yango mpe lobi aboyi ye me ye bazongisili ye mbongo te mavanda na ye normal mpo bolanda bien yango wana bino bamusicien bachanteur na badanseuse ya maestro Fabregas bomoni bino moko modele avandi na kiti na ndimi te azozela baya kofukamela ye bapese mbote ya bakonzi non soko otali mosika avandi otali na elongi na manete ndenge atiango explication ekopesama kaka ndenge bana poto bapesi na bana Kongo bapesi yango wana bandeko bamusicien bosala makambo na esalama te mpo na moma oyo bino bokimi soki moto amemi musicien na poto en tout cas fo kondima ye eza kaka neti moto amemi mwasi na poto na moma oyo ndenge ba Claudine Suka bamema ye na mobali na ye Tracy Mbelenga pro ou bien bango moko mibale bamimema na mosala na bango basalaka mpo Tracy azala kosala Claudine Suka mpe azala kosala totya neti Afi Lora totya neti Pamela Shekola ndenge baya na poto en tout cas ndenge bino mpe mibali kaka bamemi bino en tout cas bosala bongo nakanisa toyokani bandeko babolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipa yango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fati Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te me soki oye te bapaya bazwa toujours na secteur wana bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, sur Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Amour Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.